la famille 2025 oyo en tout cas yena makambo nango. Voilà, affaire ya B de tous, ya B na Ramsey, ya B liwa ya panta ekenda kizunga kibandi konangai et tozana mama Congo lelo akoya ko expliquer biso mambo ndenge koleka apesi conseil côté ya B et côté ya Ramsey parce que tout le monde kuna en tout cas et comme il cambo jeton ekei ezongi ekei ezongi réseaux sociaux yo ezande makambo. Voilà, bienvenue sur notre chaîne La Grande Découverte TV. Happy New Year 2025 en tout cas. Vraiment ba bonne année na bino na babone na biso nyonso o bolanda biso vraiment. En tout cas ça dépend ya temps o bolanda biso affaire ya be oyo et susu eningisi li susu 2025 janvier. Bande konangai janvier lelo le 3 janvier. Mais awa ezaka kamai kikalambai ya be. Donc bah y est vraiment en matière, bah tu vas en na bon matière mais bah y est matière affaire ya Ramsey bande konangai. Sans plus tarder to la na mama Congo ndenge akoloba na affaire oyo parce que affaire o ma beza ma be penze za makasi to landa. Obi baleki mususu penza mama na osali vite yozwa côté mais la Benita tika ka Benita boa ke la bino ba jeton tika ka en plus mama yanga wa makasi ya po Benita ba soda ba kimae ba mikala ba kima keba ba mikala mususu ba kima ba yokana kate ba kwa ko zonga na terrain kaka po ba pupola yo po ba ko moyokana po ba mikale bele ya kala Benita mingi ba sila lupemba mingi bayoka na sute bakwa ko profiter kaka na occasion oyo bazongi sur le terrain ba po ba msu bayoka soni ba benga bango su mikala na 2025 pour soko za mukala tina 2025 longola molimo wana kokota na molimo 2025 na kimukala te zala auteur compositeur ya makamna yo Webi leki Ramsey banga makambute Benita mtaza ex a Chilombo Chilombo futela Benita ba classe oya zoate oya kenda pete o ba mona penaliste ya enregistrement te yo sanga na Benita ex a Chilombo ta ba belle sœur mususu ozo ko luka guerre na ex a Chilombo muto penda zo ko photo mama Denise muto pena na oyo azoko yesa batuke nga mobala futela nga classe Chisekedi donc acheli Denise libaya acheli na ndekone ya mongo libaya na mpela acheli na Gisèle mpela libaya yo sakana ye oui batu suba mona succès ta batu suba mona kozwa ba abonné tala leki silama omoni koyeba na réseaux sociaux ezangambo taka batu ne ba obala te yo polingo kota na liste yo kutoano na Afrique wana besoin mo mobile moka sombelo mekako apeso mo mbongo somba spaghetti basangisa na omelette na tongo olingo sambwa tala ko sambo tala soko lingi na Congo kune ma bepe ya bano ba Maria bano misusu wana banda bazwi lupemba na TikTok na Congo bakangi pe ba porte ba fille musu na Congo bazo bimate obi ke ba batu su baza mitema mabe batu su baza ka batu musu ba bimi batiki njela batu musu ba bima na sima me ba jemima oyo ba Maria na ba oyo mususu auti ko ya Paris awa ba komo na bango banane banda ba bimi batu mususu bazo bimate bakangi ba porte dona leka Ramsey azo luka bima azo luka banda ko bengisa ye na ba plateau aloba azo kokate banda ko attaquer Benita akomi diana ba abonné combien pour yezamba ye ça fait longtemps zo attaquer et puis koloba te ke ngana azo luka ba abonné te mama soko ye dia ko répondre Benita na TikTok o luka ba abonné komba Benita pesa ba abonné siko maintenir nde ba abonné ngo to mona Orozono ba abonné na komba Benita batu bakoya ko s'abonner pa na yo po ba yo kalikamni no koloba mais kaka batu bakoya ko s'abonner bongo soko sisi masolo Benita apo opesa batu wana nini
Yo mpo biso totala ka bato a Kinshasa lokola théâtre na matalana yo mtozata na Kevin te ozata na mutuka te Dubai po kendaka te Turquie po kendaka te Chine po kendaka te siko silisi dossier ya Benita bato babanda kwa kotala yo opesa bango nini opesa bango matiani po biso bata Congo kasi ke bafiasaka biso te totala bango nde totala ka théâtre maboke. So moni muto otala Maria ndeti maboke Maria osala théâtre na ye maboke na ye na kati ya ndaku akoti na mutuka na ye ake Dubai ake Chine maboke mobimba yango wana siko yo tango aussi sa dossier ya Benita maboke nino koyela bato après maboke dino koyela bato après ezate omona siko babonango bakomi loka ndeti photo Ozo mona ko oza na ba abonné mais soko fongoli ka live be 3 personnes mais oza na ba abonné oza na 10 000 abonnés 20 000 abonnés o fongoli ka vidéo be 3 personnes 4 personnes yo mo banomi tuna o ba abonné fantôme ou quoi parce que matière ya Benita na papa tia batu boyo tala yo mais sauf que ma petite sœur na petit frère bo silama pour famille na binom toyo kasoni potinde kona bino azana Benita wana basala lisuma ensemble Benita ko cité garçon na sambele papa tia à cause papa ntia kaza pasteur oui ndenga kosa rappel batumsu kaza pasteur papa ntia esa kanga Benita na téléphone na Ramsey allez Benita lobi na papa ntia te aza pasteur azo ngana sa ele publicité Benita kosite mais a façon lobeli angonde po Benita za maye de kokate ya za mutaba jeton mais mayela bo moto ya Benita kokate azanga ka mwa mayele mwa mukie yango ta bani muninga ko beta ye ya kaka ko seka akoprena te ke ba obeta ye muninga beti ya ke na kuza bengi olobi nini mama na nana puto ba beti ye tu comprends maloba ki a solo tant papa ta do tuna ye yo zui likangwe avec qui tu parles hein tu parles avec qui t'as pris un amant ya le bité Aza garçon moi fana na Chypre, Aza pasteur. C'est comme ça que Benita a parlé de Ramsey à Papa Tia. C'est comme ça que Benita a pris le téléphone de son téléphone, appelé si Papa Tia pas sur la nom Ramsey. Et Ramsey comme aussi c'est un menteur, gigolo, profiteur. A vu Papa Tia na téléphone, à se présenter comme serviteur de Dieu. Benita a cité, bino boki bango pourquoi? Biso toyebi ko kota na mitwa batu poto yeba elekela ki bongo ale Ramsey bandi ko kosa ko sambela papa ntia abandi ko kosa mais papa ntia vu qu'il était intelligent il a compris que le gars qui appelle tous les soirs chez moi ici le gars là où ma femme est partie à Chypre ce n'est pas un serviteur de Dieu ce n'est pas un homme de Dieu c'est un profiteur un menteur un gigolo tout c'est là que papa ntia il a pété les câbles desika pika crise. Quand il s'est rendu compte que mibalo a mikolo o bazala mayele tamba mona ke moi si moko boye qui n'en valait pas la peine à sakani na ye et ça et matarabango mutu et là lokola moi si atanga azana ba valeur tout ça quand elle se met avec un homme qui est bête ridicule idiot azo mona ke azo se rabaisser mais mobalo na zui na linga na commissaire na niveau mais mobalo okomate basi ba peta ba plan quand tu tombes sur un homme qui est obiso sali connaissance na mobali omona ka mobali mbinga mais to boko mo solo la comme komona mobali ngwa zoba mobali ngwa mi filma kana kuzu azubwe batami on dirait mutubazo yimba zo batama. Ça fait mal. Au coca passe au bit, mais comment je peux me rabaisser comme ça? Même chez nous, les femmes, ça arrive. Pour moi, ça t'a tina telinga zo mobala tina. Mobala tina pembenya moi ça tina ta pesara moi si valeur. Yon bon mon na bande qu'on a biso ya ba réseaux sociaux, bazan a du mal parce que ba zo mi bal ya matalana. Même des gens qui ont des défauts dans les réseaux sociaux, boy. Les jours qu'on va tomber sur des mecs bien, vous allez sentir la différence en nous. Même bateau bazar que bazoba. Les jours qu'il y aura un véritable homme, na vie à ba moko na biso na katiawa, beaucoup moins la différence. Ça va venir tout seul.
Différence on est koya yango moko. N'importe quel mois-ci, attends na réseaux sociaux te. Mois-ci nyo surtout même na quartier, même des tofana na ba immeuble boy. Mois-ci mso ba no mona tous les jours. Même si on croise à tous les jours. Mais les jours qu'elle tombe sur un homme, on va dire qu'on est 2 fois, on va dire qu'on est 3 fois, et on va dire qu'on diminue. Un jour tu vas la croiser et ça fait longtemps ma soeur, on s'est pas vu. Ah, on a comment engager? On se sentir pendant vie à moutou. Des fois on n'a pas besoin de koloba. Des fois, on n'a pas besoin de kolbake, on a quelqu'un. Et ça, quand ma façon de vivre, quand on sentit que, moutaza na moutou. Mais il y a un mibali, misouba, quand on a vu à bateau, mibali, on a maillé l'été. Parce que mibali, maillé l'été, peut toza na bango. N'est-ce pas, ramsé, na mibali, maillé l'été. Parce que soit on a qui mibali, maillé l'été, tout le monde a différence, c'est pas Benita. Pour Benita, pour papa, t'as comment qui malade. Benita Soka a fait longtemps na papantia sans la maladie de papantia. Benita n'allait pas être ce qu'elle est aujourd'hui. C'est que ça coloca. Parce que une femme qui a la chance de se marier avec un docteur, vous pensez, vous médecin à Napoto. Bah médecin le kouta na Kinshasa te, na RDCT, médecin à Wanapoto. Parce que médecin à na centre naïe, y a ba ami bien cerclé. Okokuta na batwa bien, élocution n'est qu'au changer, ta façon de t'exprimer, ta façon de voir les choses, et qu'aussi là, parce que Benita quand elle est venue, papa tia n'avait plus la force, il y a qu'au surveiller, il y a un bon moni ayaki na kimona maboke. Azui ki maboke a sala na Congo, a meme ango awa, a koti na TikTok, a créé pe groupe, yaba tukaka yaba ndengwana ndetiye, elle n'a pas pu profiter, il y a grandeur, il y a papa tia. A profiter dans monter. Bomoni basa ba tchèque, ya ba tchétchène tout ça na. Baso ba lukaka vi, ba luka mibala ba mbongo wana. Soki moi si mon côté à mundele, azwa ki occasion ya kozwa vide ti mutoko a papantia. Atana liwa papantia, bonga bomona différence ya moi si wana. Po baso na banga ba ke musika te. Basa ba tchétchène ya ba tuana ba uta ba mboka wana. Mobala kufi bwe akelukaka na milieu ya mobali wana bimisi docteur Moussous. C'est parce que Benita n'est pas intelligente. Son Benita Zaki intelligente, elle allait même pas aller avec moi de Konabino, mais mon cas si Ramsey Nabino Azanani. Et l'autre côté, ce qui Benita Zaki intelligente, quand on a mis à papa de ça, on boire déjà de volu n'avait pas Moutoumoussous. On boire déjà mis sous na ba collègue moko papa de ça, nani mwaza célibataire kuna na ba nini alingaki, même quand on accompagne papa de ça na ba consultation na ba rendez-vous na ye tout ça et tout na ba consultation na ye quand nenga accompagnaka parce que papa ta yebani na ba milieu médical donc partout baza okende papa ta na ba connaissance maman na ko bois comme na talon na tailleur ata jean mais accoutrement moko bona classique bomoni ba accoutrement o bat bazanango basi ya ba niveau wana okomona bango bazaka simple bazaka très discret kaka boucle d'oreille moko bon est-ce que bota non même ba réunion wana quand basala quand même ba réunion na bango ba soirée na bango captif wana pona ko récolter ba don bokomona bango bazaka mais ne Benita za même pas na ba TikTok so Benita za qui sage aza même pas na ba TikTok ndena minute mtengo remplacer papa ntia un autre médecin un autre médecin. Médecin. Un autre médecin. C'est comme le besoin la biso, l'innocence de Ramsey. Ramsey n'est pas innocent. Ramsey, il a su. Ramsey mouto abomi papantia. Benita loba ki ango bien. Babomi papa tia bango mi balé. Et ça amour na bango parce que amour ya bango y na dernière minute et y est juste au moment où papa tia zaki na besoin à moi si. Y est juste au moment où papa tia zaki na besoin à présence. Moi Benita keshi prena so 2 fois. Babomi ensemble. Alors pourquoi nous besoin kolongola pourquoi bolongole Benita na tanga suka azui tante azo uta kolala na mobile mususu vous pensez que tant Benita sabino que papa tia pesa ka liberté ya kokezwa mobile mususu vous pensez c'est vrai? Il y a des hommes il va te parler comme ça pour voir vraiment si tu l'aimes
Pour ceux qui bénissent azaki moi soit za linga penda papa ntsa. Même toi papa tia banda lo ba bonga nga ba papa tia non, je vais pas le faire. Tu es mon mari pour les meilleurs et pour les pires. Tant que tu es là vivant. Je vais pas faire ce que tu me demandes de faire. Nous n'avons pas déclaré live langa. Oyoki. Et ça allait donner encore l'espoir à Papa Ntia. Ça allait donner encore le sourire à ce monsieur. Ça allait lui redonner encore le sourire. Bénite, elle n'a pas beaucoup profité. Il y a Papa Ntia. Il y a quand même pas qu'on gérer même bongo batikeli parce que elle n'a pas encore de yabano lukakaka ndako chika ndaku wapi au Somali. Elle était trop dans le matériel au fait. Au lieu à lukake non vouloir ou pas je vais bénéficier. Ce qui n'a pas tout bénita na batam que au papa tsaki même naba azaki même naba moko ba santé à moi qui moi bien. Na retourne même na musa na binwana il y a pas de soirées na babu soirée caritative wana il y a pas tokendaka pour la connaissance na batu hein parce que les gens qui travaillent dans les hôpitaux là il faut beaucoup de soirées basi na bango la plupart des femmes des médecins la plupart ni ba organiser ka soirée. Moi si j'étais bénite na batana souka j'allais pousser mon mari na millier na ye na kota ka millier na ye wana j'allais me lier d'amitié na basi wana to organiser ka soirée wana caritatif wana to organiser kango na portakata moi coup de main ata ko invitation na enveloppe pour na kotinda tout ça ça allait lui apporter beaucoup mais elle était toujours blédarde dans sa tête. Mais elle était toujours blédarde. Ah Moutoubouk elle pouvait même pas se retrouver avec Ramsey. Ce que bino boyo critiquer Benita na bino bat famille Ramsey na ye Ramsey na Benita na mtaza perdante dans l'histoire c'est Benita. Pour otikali na mbongo mais aucun mbala lokoso ya mayele te ya Bob l'éponge. Ya mayele te. Mobile moko boye a mona neti ke kote kamituka na kini eza bénéfice. Eza bénéfique. Ba kena bango na Dubaï ba so ba mutuka pour ba kena kini ça va apporter quoi? Ça va apporter quoi? Allez bino bozo ozo pe ko défendre les grands frères na yo contre Benita. Benita ta za zoba. So kazu mobile mayele. Mobile a rappelé équilibre n'a pas moi si. Moi ça oui, mais mobile il est toujours pilier. Pour moi ça t'a un bon belé ce qui équilibre à mobile moko. Yango monaka moi si ko ce qui mbonge continue na couple, moi ça a toujours vigilant pour ba mobile azo ke ne côté ni mbali boy parce que mobile peut so ka tenga mi na couple pour fille. Stabilité baby. Muto kwa Ramsey na logique Benita kene wapi. Et à dépense, baluka ba bende na poto, balongole na Chypre, balongole na banini bwe, balkene na Dubaï, bakene bwe. Pendant que moi si akufeli mobali, mais azo penser na yo, yepe kuna sa na Dubaï kuna ke ko luka a sente fille moko. Merci Véro Mangoy. Je crois que c'est elle. Ça n'a pas de sens. Alors, bino ba seme ki msusu avant bois ka ba apparition, il faut boye ba ko tourner ba langue na bino, ba leki ya zoba. Donc si bozo ya wana ba ma parent na bino ba omona te. Bana ba saki fiançailles oh. C'est pas votre famille. Ti soirée ou ebimaki na réseaux sociaux. Pourquoi votre maman n'est pas sortie pour dire que na lingi libala oyote? Pourquoi votre maman n'a pas mandaté quelqu'un pour venir dire dans réseaux sociaux? Que fait tu mona kiwana nous on n'est pas dedans. Faka kolobati. Au moins kutu bokilo ya merveille to qui voit. Kalingine na moi nete. Mais sauf que ça là trop tard. Il faut que lobata moi na zaki soki na Tunisie kuna. Il faut que lobata moi na zaki na Russie. Il faut que lobata moi na zaki na Kinshasa. Mais elle vient parler tant moi na komi yango akomi na Canada. Yango ba famille miso ya mibali bokozwaka bonheur te. Bana bino ba kobonga te. Bok miso pe to botu bana mibali. Mais façon bino bo se comporter. Bana bino ba nozwaka ba échec. Parce que vos enfants ne se comportent pas bien mais bino bozoya ko sala comme si basim tubazaka mabe. Ramsa zoki Benita nanda kwa libale. Bi bokasi Ramsa ozala bien. Bokasi libala ngo inga ko fanda. Tango yozo zo eloko nanda kwa libala muninga. Yango bien to bimaka na basa baninga na mibala baninga
C'est le moment, hein. Oh, mobala mutu azalaka te. Moi ça, pourquoi ceux qui moi ça mutu azalaka, mobala mutu azalate. Obi kote nonga la comprendre batute. Oh, mobala mutu azalaka te. C'est quoi moi ça mutu azalaka? Moi ça mutu. Donc tout le monde que moi ça mutu azalaka te. Dans des ramsa soit qui bénit tes alango normal. Te moi ça mutu azali, mobala mutu azali. Na moment où ils ont perdu de temps, on a mobile moko boy azana ba engagement quelque part. Ah boya kana soukate parce que quand il y a des célibataires vous ne voyez pas. Après pourquoi qu'on ne pas ba pasteur bozo kanga bandoki ngo ba pasteur ba osakana bino. Pendant qu'il y a des célibataires qui veulent de toi, yo zo pesa espoir na mutu mo azana ndako libala. Pendant que ba célibataire bazé belé, zoano célibataire moko betela etolo. Commissaire ya yo, propriété privée na yo. Mais yo tiki no ba célibataire bazo telengana bango wana. Mais ozola nakara mutu moko boy oyo asiku tu donc laisse tomber. Okoko metele même pas tolo. Na miswa batu. Allez tangu age ko pusana, batu tu ba komi na bango ba engagé, yo zo to mobilité, OK là na église, OK kabela pasteur mbongo. Pasteur prie pour moi. Pasteur ba changa litoité. Mais ba lito yeza wana yo zo mona ngote. Pour mobile moko zo koso na 200 €, na 300 €, hein? Comme vous avez basi mon bolingi moko ke lukambongo te. Si la maleka Ramsey. Pendant les ans quand que nous bima na réseaux sociaux et le ngoli Ramsey di sumu. Ramsey azana makila papa ntia na mutu na ye. Ramsey mutu moko kokote na église te ngana ko luka église ya Ramsey wana. Na ko luka bandimi na mutu apesa ka Ramsey espace ya kote ya na église wana. Mutu nyonso to ayebisi ka Ramsey te yaka. Na inbox, pas mama Congo bochinda. Parce que ça normal te. Mobile conscience nebe kazozo moi si nanda kwa libala. Ti basali fiançailles oyo 4 mois à peine. Papa tia kutuna ma police te. Ti bango bozo sa la fête, bolie ba soso. Bon monete que papa tia bete bino. Est-ce que maquillage José a montabali? Maquillage au penza. Donc, na yo moko pe Ramsey, to bazo bimiselo moi si. Bazo bimiselo, to mona ke longi oyoyo. Bazo izola Michael Jackson, elongwe zola Benita comme izola Michael Jackson. Na miswe, on dirait clip moko Michael Jackson a sala kazo bimana cercueil. Clip moko Michael Jackson a sala, bana bazo kima, batuna cinéma bazo kima, Michael azo bimana cercueil. Tala maquillage kimpala, a sala yabe. Mukola fiançailles. Pas comme on a niveau fiançailles, c'est que vous êtes déjà Benita, c'est que vous solana Benita. Donc Benita, donc ça dit que fait oyo, et c'est qu'un camarade de bana quartier, famille bazalaite, fiançailles oyo. Famille ta moko ya Ramsey bazalaite, donc Ramsey yaki fiançailles oyo na banane. Ramsey yaki fiancé oh na banane na bana quartier na ba connaissance mais à un moment il faut arrêter hein. Il faut arrêter qu'on manque de tout respect à soi qu'on défend des frères